Ndepe na zaboye na kiola na ndaka moto na dra ezanga na mbete na dra pamba et puis baso finga oso hotel mate pola li mutakala osaka na dra ya ofinika baso dénigrer po na dra na tombolo bezala combien na ngai muto ndalo ba salité nani aza siko salité. La différence c'est que ça na poto maniko ça na azana poto ma salité ba parfum de marque na dra te parfum donc ozwika nzoto skolo na parfum skolo na maite. Ok, toi, tu pangu cité. O tiki nyeka wana kata kiv. O sukola te. Non, c'est un garçon sale. Avant na te ba bengani aki azo chape munoko. Maka locataire afuta rambongo. Afuta rambongo wango azui wapi? Ça sala msala nini? Mutoko ko sukola toilette c'est ka pangu sara pété. Nini? Mutoko sukola wesete c'est que ye mo penzo to na ya pangu sara. Ngote so ake wes. Neti ba jazz. Ba fingo ko sukola wesete. C'est que autant que na wese po pangu sara te. Ana poto papa chéni c'est belé bon. Zangango e bon papa chéni ka sana ngo. Soki ya créer ki ngo beze za ndenga so vivre kuna so senga ndo secours. Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona comme la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis misé na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misé na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Iye ko mwana te mwasi te iye moko mwa mari bongo la mwasi iye moko aza mwasi azozwa sumbongo pa mibali asorganiser te asorganiser. Maman qui on est dans des vidéos yango les mambo toilette on dit ba koselier ah comme ça comme une semaine dans le toilette c'était ah yo ba koselier ezaya solo mumbali ya salité amesana kishasa konika wese ta mesana kishasa benga muta nikeli wese bosoto oyo wapi donc abenga ki mibali na ye abana mibali ba ko sala ye makambo wana bosoto salité toilette salité biloko nyonso salité na bilamba na ye alati solo mutoki okome mangata la lavage te basukoela muninga donc baza en famille yo moni on kishasa pote za famille ti kishasa bake poto basenga mbongo na kishasa ye na camarade na ye mabole basenga mbongo na kishasa mais bokenda poto ngana yoka pa muta otuna mais siko poto ngokenda epwani mais songa karati na o souffrir mabe o souffrir o vie yango wana so mene yango wana mais ça souffrir de manique peut-être nous dabeta maso ba parfum et ba parfum de marque appela ba ken pena ba vina ba frank ba bilamba fallait tinde la bango yo mona ngote bilamba
1er novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofongama kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h til 5h, samedi à partir ya 12h til 5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment. Ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tambo, juge de famille. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Dans notre vidéo, on a canal labino préféré Fimbo News. Nabi ke bo komi ya ko sakanate bo bengi ya ko sakanate bo tiki bo audio Valdi Tambo lugila so Manique de John. Nege bino boyebi ma Manique de John falo be alelo ma vana pesa embo te poto bana masona so moko malelo tika na saluer bongo keynésien la brune là-bas maman parisienne na peso bambote siko zali pourquoi pas Tricia Kimwanga la parisienne na père nanga de muzungu pourquoi pas ba mignonso ya association de muzungu Hervé Malenga papa français Manique de John, moi, papa Léonard Itouni, mais bonjour. Bonjour, comment papa Ambiso? Bonjour à tout le monde, je salue tout le monde. Au balinganga, na balinganga te, menga na linga bino, na eba bolinganga pour talanga. Ba vese sili, goreti lu voizo ba vese sili, Belinda ba vese sili. Bien. Bonjour. Merci. Les beaux garçons de Londres. La petit dit Pépé Ngouissani Bambote Ebele, Aïssam Ezoba le prince, Koko Rafat Makizembe, Angèle Moussouel Makizembe, Adèle Jorobagou Danger, a choisi ma tata. Pensez qu'à l'ombre solution. Merci Manique de John, mais oh l'olendo, oh souhait non souni, on le bandal gaga. Qui bandal kato saeli qui bandal donc 100% bandal joli maya là donc auto saeli qui bandal, auto saeli va faire sur Firijana, tout ça va faire sur Yula Balls, to mille le pas tout saeli qui bandal quoi. On y soumet. Bah Igo Boss kaka. On le sama Igo Boss. Encore fois bonjour. Igo Boss donc tout saeli ba Igo Boss de la part Sandra tout saeli ba Igo Boss kaka. En tout cas, merci Manique de John. Manique de John, avant de côté masolo nyonso, to me gepe ko le kalikolo ya masolo ya matanga lelo wapi to monaki. Maman na so Sylvie ma pata ote ko kufila bongo maman na e donc bokilo ya ranson. Matanga ezaki bongo na salle la miséricorde o wapi to moni. Maman na communication ko sakanate présence héritier Watanabe o bate belé. Eh ben ebike we ranson na moi na héritier Watanabe bazana bras de fer mais to moni ko yambana oyo wapi Manique de John sali ondengeni. Esika balia na kasa babosana te ti balabaka wata na gogan bazana ba problème wana vraiment ezalaka juste parce que c'est la musique communauté na biso linga polémique mais mampata que je salue maman pasteur touti matanga mampata vraiment mampata azam maman o laisser héritier fou à part maman na yo mo moni ko yambana wana vraiment que non maman zaki ya ovanda telemi ozomona que ayambi mwana na ye ayambi mwana na ye rita mwana na ye ayana ndaku na ye mineur akomi majeur na kata ndaku na ye
azui basi aboti bana na ndako na ye abota pe suna sœur na ye ozomona c'est la famille. C'est la famille. Ingénieur JP qui s'est sengelo mokalo moni famille eza précieux. Mam susto kansara balongwa kuna yana ngo ba rester toi ba bantu famille à famille. Famille eza famille. Ingénieur JP qui se bo tiongo. Usola pe. Otosola te ingénieur JP qui saza muta babia ya bani makambo ngo lelo te. E bana umela makambo ngo. Ozomona. Toyebani ya ebi chokoronga na ya wana ozomona ça qui pire babia. Ozomona. Alors la famille vraiment, il faut tout yeba que non oh les famille. To moni yango na matanga pululu wata ya kite mazai na kishasa. Mais na pululu mona kitambo wata mona kitambo. Mais matanga oh wana kufi eza koko ya bawata. Matanga koko na bango yeto ete. Alors tout tika bilobe la quinoiserie, langage de la rue, le bana tonton Francis Kalomba bi manik sol bien les kamabi manik ça c'est la quinoiserie. Est-ce que makambo lobe vérifiant? Mingi za lokuta. So papa na mwana baswani est-ce que baboyani? Singa famille lembaraka ekata na ate. Relation famille ko ya camarade ndeke sila ate. Voilà. Famille za famille, neti biso to vana na film Valdi Tambwe, Ken Piana, Crisco Louvoadi. Et sa famille. Laura Chou, Malika et sa famille. Pendant on n'imagine jamais place dans un Baba Tumba Valdi et Simbate. On comprend? Et Simbate. Merci Manik de John, mais Manik de John, tu as un dossier mon pena biki sali bate belé passi ya ko sakanate. Comment on ande bande ko belé baso luka vi baso komatina mikili en putu, mais c'est comme si bande ko musu bazana pour dénigrer batu ya ko sambwisa batu. Na habité dossier ya Jazz Kavul nande ko na zo 21 ndako. Est-ce que Manik de John amona kiango? Au moins tu n'as là Tiboye pour l'accent Jazz. Na ende l'accent Jazz. Na Baigo boss. Na l'accent Baigo boss. Jazz au moins Baigo boss on pena bien. O papa mbaza ki so atemi fa betara. Mon neveu beaucoup dans ça. Ça te betara. O pa moi la musique. Baigo boss. Nde pe na zaboye. Na kiola na ndaka moto. Na dra izanga na mbet, na dra pamba. Et puis baso finga oso hotel maté pour la limutakala. Osaka na dra ya ofini. Ka baso dénigrer pour na dra na tombolo bezala combien? Dra na tombolo ya combien? Dra na ballon. Ata ko babi vinyo so yango te, bongo te. Dra na tombolo ya combien? Même mutaso dénigrer yo na poto. Na poto pour na dra. Mboka ya dra okuta dra pena na kata sachet ba boaki na babala. C'est que yo moto ba dénigrer pour na dra. Oza pena na bassesse. Manik to même ba commentaire ba tumusu ba bi ke ele ko na ngo base Jazz kombo le mikezo kanate yanga luka inde ko na salemo ele ko mo bongo ba filmer ba tena ma réseaux sociaux pour la musel. Ya dra na mbeto. Mutoko ko suka toilette c'est ka pangusa rapete. Nini? Mutoko sukola wesete c'est que ye mo penzo to na ya pangusa. Ngote so ake wes. Neti ba Jazz. Ba fingo ko sukola wesete. C'est que autant que na wese po pangusa rate. Ana poto papa chéni ke belé bongo. Dra zanga ngo, e bon papa chéni ka sana ngo. So qui a créé qui a obéi, ça n'enga so vivre kuna, so senga ndo secours. Pona ni na vidéo na ba lancer ba prêtre. Bazo bino boke poto bazo senga mbongo na Kishasa. Ba ke poto ba senga mbongo na Kishasa, ye na camarade na ye mabole. Ba senga mbongo na Kishasa, mais bokenda poto. Ngana yo kapela muta otuna. Mais siko poto ngo kenda epwani, mais songa karati. Na o souffrir mabe. O souffrir. Oh, vie en wana so mené en wana. Mais ça souffre de Manik. Peut-être nous d'abord ma soba parfum et ba parfum de marque appelé là ba Ken Piana ba vina ba Frank ba Bilamba fallait tinde la bango yo mona ngote Bilamba. Wa Bilamba. Na ebité Bilamba oyo fifi miela tinda o maman Antomo c'est agence tindaka. Oyo Belinda dia kesa tindela nga o Greta tindela nga na yebité personne Bilamba na Jazz ko somba. Nena lati be panja za ko monter na poto ko somba te. Poto ya passer, bokanta poto baje, bokanta ki mape ko ya na nzete. Leo mwana mama tala 4 kitoko
oyo batieli bino mpona kose détendre kitoko avec un pacte d'idéologie. Chez Djonga 1, chez Djonga 1, oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche. Oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te. Awa chez Djonga 1, spécialité ezali nde biloko ya kotumba moyen te. Po awa batumbaka taba, ngulu, soso, poisson, pe biloko mosusu lokola makemba, ba frites, pe biloko ya ndenge na ndenge. Chez Djonga 1, esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit. Kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga, mariage, réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi, samedi, dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba. Soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81. Oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi. Adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230. Chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin nyonso ona maloba na kotala be. C'est comme si les autres souhaitaient maloba pe just kafula banda ko lobakala. Que ce mbule beti na ndako no moyo mutala le yate ya rolela basai na yote yango pesa okanda bomba na mutema mani ezapo na bongo te eloko bino ozo comprendre te mukolo ndako azala ite eza mamba sole eza beste mukolo ndako azala ite kokota na yango na ye kokota aye a vérifier biloko bilamba na ye alati akilota na cuisine bosoto oyo wapi donc abengaki mibali na ye abana mibali baye kosala ye makambo wana bosoto salite toilette salite biloko nyonso salite na bilamba na ye alati sola motoki okomema ngo tala lavage te basukolela moninga baza en famille yo moni en Kinshasa poto ezaka famille neti Kinshasa donc soza ndeko na nga na vandi na ndako na nga ifona ya kuta salite poza famille na nga tangu déjà azui asio na ndako na ye eza déjà bolamu na bolamu wana yo profiter siko na bolamu wana bando sala ye mabe obanda ozwa bilamba na ye olataka obanda ozwa aloba mutana voyage azo bano sukola ka toilette na micro-ondes ozoko ko sukola ngote siko wa garçon salité ye siko na ndenge ye kutu salité na ye monani na mboka o salité ya la te na ngai mutanda oloba salité nani aza siko salité. La différence c'est que ça na poto maniko ça na azana poto ma salité ba parfum de ana drate parfum donc ozwika nzoto skolo na parfum skolo na maite OK toilette pangu cité otiki nyeka wana kata kiv osukola te non c'est un garçon sale afana te babengani aki azotia pe munoko maka locataire afuta mbongo wango azwi wapi sasa sala msala nini Jazz musani osala jazz za kama misapi boy ka komela masanga jazz za loko yo jazz na makaso samsa jazz na makaso samsa te mani ke mambo na communauté na biso comme mabe atali kamomba retraitant en famille faut bimisonga basambusa moninga na télévision manike soko moni boy azaki na kanda makasi soko mondi ya tamu so moni tio mona bakoma kibongo ba ko swana déjà makasi donc sone banaye makasi tanga moni ke no jazz abani ko finga ye na kata ndako na ne ya che téléphone soko mondi ngezaki ata le bobi eza beza te za nini mais beza ya modèle wana ngana olinga te na wana poto yo sambusanga bongo banaka na sala beza ke no tra na fini ki tra na mbeti mwa mukie te na olinga te na poto fo mona nga danger tant to nga créer beza na créer pe beza ngo digne de l'Europe même man ke fo ba via poto za mystique ce sont na communauté stable te Lucas ko comme stable asa na site te sala mbongo Google a futara eti mbongo wana siko sana on yeko mwana te mwasi te iye moko mwa mari bongo la mwasi iye moko za mwasi azozo sumbongo pa mibali a s'organiser te a s'organiser Maman qui on est dans des vidéos yango les mambo toilette on dit ba koselier ko c'est comme une semaine dans le toilette c'était yo ba koselier ezaya solo mbali ya salité amesana kishasa konika weseta amesana kishasa benga mutani keli wese pour que je sais na mboka ya vinyo so yango donc so ukabeli mutu 500 francs ni kilo toilette na amesana ko tinda nani kuna otinda nani nanga okendele
kuna munyoso longola complexe biso swande moko tinda na yo moko il faut sala nyonso moi te moninga kenda ki voyage yo kutanda kuna salita regretter pa tinda nani po moi sine moko ta olingo sala te banda lelo tim ko eso ya moi ça ya mukolo ndaka olingo sala te po ta ba sala mbane kuta sala te mo bala sala ye moko boko misumi bale a olingo sala te biso to lobby parce que ba pesi biso sujet à roloba to lobby te parce que jazz aza et lo côté jazz na Karine Basili to lobby po bo soto na ba biso na miso abatuke na poto akenda ki faut mekuta ba na Kishasa na Kishasa bandola na appartement te ando louer mon appartement siko comme na poto ozola na mwambet moi na poto kutu place ko la na bendala la penda na lit médical o mu Congo ça capacité mais yo so bazo finga o musi ya muke mobile yango pe nani mobile yango makangu ya mabole Manique de John tozana maman Igo Boss mwana papa Léonard Itu na bien olinga ngo pa so mingi na Victor yo kenda Louvière yo bokutana mama kambo te jamais ngana kena poto bo mwana na kena poto ya bien na papa na ngai asala mbongo makasi bayana nga ba bien na poto basala mbongo na ba makasi po baya poto ya pasi te ke ya clando te yango mo poto clando na linga okende te so poto clando mena kenda kala na linga nga te nga banga na oleka na njili ndeto leka na njili nga pe na oleka suka na njili OK poto clando te na okenda nga te fo mena fanda ndika mto poto na yanga kena tamboka banga na okete OK petit koko tanzila mai na okete na oleka na njili mira okito na oleka na njili Merci Manique de John, mais Manique de John. So vous attendez moi liloba moi conseil à roter ande konayo o wana publier ndeko na so jazz avant ko makota jazz kavul et aux alanine. Peut ça ressemble moninga. Na loba na ye quelque part yepe a moi mabe. Tango azwaki moninga vanisa ke na ndako yepe andima yeke no andimie na makamne nyonso. To yebite lo ne pousser a filmer ye a publier ningoan. A sambwisa ye. Il fallait à gérer à bengana ye ou bien à luka solution mais ya ko sambwisa bon à sambwisi est-ce que bengani ba vandi ka place moko à quoi bon alors c'est que peine de pas comprendre que mbasi mafona sukula boyeboy fa sukula boyeboy mais à sambwe déjà ndeko wana pas ça mabe potanga filma ki abanda ko yeba te ya yeba ite ke ba filmer ayeba ki ngote amoni okamba mona siko. Si au côté jazz kavul conseil ko pesa embarrassima c'est alukanda kunaye banda kwa po ya li banda kwa social ya li alukanda kunaye afanda tranquille poto eza mboka oyo mutu fanda tranquille abose alukanda kunaye amate chafaudage aluka baba asukola basani asa musala alukanda kunaye voilà maintenant mona bande ko musukala za kiso bakeba kina foyer timanike ko pango bat bakoma okima ngokwa ba mo banga foyer po foyer koma umela mais abosé amobali abosé olia ko samba ndengwa ata bezo samba abosé aluka mbongo na ye azwa place na ye ya kovanda en bonne et forme ya bien asala fier asala la vidéo na ndako parce que jazz vanda kenana na mona asala vidéo na kata ndako te asa sala na kata salon moko boye na asala te jazz cabinet docteur Hakim Chebi José tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana kimobange nde ebikaka te awa tozali na traitement pona ba myome kyste fibrome hernie prostate sans opération bakopasola yo te pona myome kyste fibrome toza pe na produit oyo tobengi élargissant pour homme pona okomisa likata ya papa munene pe mulai ezali yawa boyeba d'abord nzoto ya papa ekondaka pona ba faiblesse sexuelle hémorroïde hernie toza kotraite diabète nyonso type 1 type 2 diabète nyonso toza kosila toza na kisi pona kobongisa donc spermatozoïde spermatozoïde na yosi ebeba oyo eza kozongisa sperme na yo ndenge ezalaki toza kotraite barègle douloureuse règle bloquée ezali awa toza kotraite bastérilité ya basi donc stérilité ya basi pe ya mibali donc ozala na bamiome bakiste batrompe bouché nyonso toza kotraite toza kosisa libumu munene yo okoma libumu lokola ya ngando libumu na yo ozopema malamu te kisi mpona kokondisa libumu mpe kodiminue kilo ezali tozali na bapomade mpona kokolisa suki na yo ekoma lokola ya mondele c'est possible kisi suki na yo ekola toza na ba produit toza na pousse poil mpona kopesa mandefu favori mobali sengeli ozala na ba favori sengeli ozala na mandefu ezali awa toza kotraite
ba tampon tache bouton ezali toza pe na ba pomade pona tolobi endandama ya mado mwasi nde nzoto po ozala na bafese mpe masoko oyo tolobaka mpe ozala na bamabele ozala na eloko moko oyo oleki boye balobi tala biloko ya docteur Hakim ezali wana toza kotraite anémie SSAS toza kotraite yo bosanaka pamba donc baoublie à tout moment toza na kisi mpona korenforcer mémoire toza kotraite malade ya ndeke toza kotraite paralysie ya nzoto mobimba to kote moko toza kotraite tension donc numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber 24 heures sur 24 heures benga docteur Hakim to beta masolo ya kati tolobi pe prostate tolobi prostate eza ko boma mibali ebele prostate eza ko komisa mibali ebele ba impuissant ba faiblesse sexuelle toza ko traiter prostatite maladie sans opération ba ko pasolo te pour na prostate toza ko traiter ba bouton ba tampon ezali ba oyoka mikusa donc toza na plus de produits awa ko benga catalogue na biso ezali ofele cabinet docteur Hakim na Kinshasa toza na 3 cabinets toza na Rond-Point Victoire toza na avenue Kelemba A9 toza na Kitambo entre arrêt Mabaya na Maison Mbungu tozali na Njili arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché Liberté place son de moto ezali na ngambo Njili tozali na Lubumbashi Kolwezi Fungurume Goma Cape Town Boston pe ba produit na biso totinda kango partout dans le monde tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwa na kimobange nde ebikaka te c'est possible ndeko malade oza nango ebika na ba produit ya cabinet docteur Hakim Shebi José akoma pe na salon sali vidéo e bon ndako eza ya yete te ndako bon poto bongo te ndako eza ya mutu loba luiso nde chambre ndako eza ya mutu moko na sala vidéo na chambre na kata salon boyete na sala te just bandaki na poto na sala te na sala vidéo na boyete asala na ba terrasse nan boye na kata salon boye Alexa so chambre na ye yango ma bolé kuta ndekta na et pas tant zakata et pas Myriam abane ko profiter ko sata na chambre Myriam mais ndako zaki ya yete abane ko diembela na chambre Myriam mais ye aluka akene poto ko luka akene ko vanda te akene ko sa fainéant te aluka a se stabiliser vina ya luka vraiment aluka a sala a se stabiliser a otindela bandeko na mbongo ozana valise te ozana eloko te ko sambo ya modèle wana point ozana valise te ozana eloko te valise za kene mu valise za baba bande mwana babokechu ojo sezuni mani tabukazi babokechu olinga fali abeta te yana sens il y a un sens, mambo que tu as salé, il y a un sens. Non, il y a un pouvoir combattant. Et ça combattant, tu as un pouvoir. Et bon, c'est comme baba mission, c'est quoi? Parce que tout le monde a besoin de pas que ne soit tout. Que tout le monde sait si la combattant, tu as obéi. Concert, on a fallu obéir. Ça concert, il y a aide humanitaire. Bon, on a besoin de femmes violées. Si quoi? Il faut faire un carabo. Au sol, il fallait appeler ça un bon. Non nyonso wana kaka ezali ozo sala appel pas fali benganga na téléphone o libérer nga moi mukie o pesa nge pakola comme ça ngai na otika koloba ko intoxiquer baninga basa muninga ba be concert ba te betate mais yesi ko nde a se tromper pourquoi Moïse a beta qui fallait au beta fallait le 28 au beta et malgré les gens en absence fali pour pana matanga a délégué moi c'était na ketchup to ça qui na wana na éviter oyibo mona ki et ça lit bien pour ba fana bima papa matin ça lit bien. Et ça allait bien. Maman m'a fait atindi pe moi si. Atindi moi si. Ça lui coûte bien ma casse. Yeko ndenga yete bien atindi pe na madame. Na a valoriser pe na couple ngama. Que na tindi bino pe madame nanga. Ça allait bien. Pour aboyi na yeta ngalinga ya wana fali linga sa ba désordre na matanga. Linga ça bien, c'est pas dire. On se montre. Linga ça yo ça tapage. Te za matanga musicien, te za matanga ya maman kufi. Merci Maniké. Je sais dire qu'il y en a Glody Lukan en tout cas, on a vu l'illusion drama. On a passé nos mots à 50. Toi, quand on a Maniké de John, moi, on papa Léona et tout mais les lots en Nigo Boss. Manique de John. C'est comme si Maniké Lingimbo, tout le monde est sur le théâtre, comme tu m'as boqué. Tu vois, tout ça là, il filme, on a pas Gabi, tribunal.
Ils ont réalisé par Siboumou Tombo. Il y a Check. Moi, ils ont filmé. Et moi, j'ai un extrait dans la page. Donc, on peut seulement un coup de pouce. Mais quand je jouais avec Pakaloui et Maman Kalunga et Modero, ils étaient vraiment contents. Il y a un moment qui a ça dans le théâtre, mais il y a un rôle. Rôle, on a intégré le rôle. On a latin, on a donc dans la zone du matin, dans la salle, dans le tableau, dans le qui sont maïs. Et ça qui n'a pas une semaine, mais 3 jours. Avocate. Donc, on a casquette de maniqué et Motami Beko. Donc, la deuxième phase de maniqué. Donc, pour tout ça, évoluer, tout ça, là, tout ça, tout talent. Pour tout le classe, mais fan na kati nzoto, ezo bima yango moko. Eza ko exploser yango moko. Yango moko eza ko exploser. Merci Maniké, mais Maniké, na mona go lingara air mo pe que intellectualisme makasi vraiment Maniké soit kindaki pe université. Ngo sa eloni na classe. Na ngana sala droit. Pourquoi? Parce qu'il y a injustice. J'aime pas l'injustice. Il y a injustice. Il y a injustice. Il y a un moni makabat, ba pesa Maniké référence, Maniké a finga batute. Sandra ebi na linga injustice. Na linga injustice te ngalinga likambo katama na na droiture opesi o raison après au laxi bango nyonso ke bana tort pour likambo fallait zabo on se montre na linga na sala droit na linga injustice te. Merci Maniké, mais Maniké to comme on a souvent na suka Manique de John lelo tozoka ba makambu ebele belé concernant ndeko na biso pasteur Moïse Mbie na leki na biso Eliane Bofene na ebité po tozoka na mama Kalamba opesa pe bon avis na côté na ba commune na justice moi liloba nyo koza na liloba na koza na ngokaka côté pasteur asali mabe côté Eliane pe asali mabe. Mabe ya pasteur ezali ayeba ke mwana na mwa muke fallait pas azana mwasi na ye balakisi mwasi na mwana ba amkolo donc a profiter na mwana wana mwana pe mwana patali pasteur mobali alinga basi nyonso te alinginga amonaki ya spécial nsomona. Tant Nathalie Penanga bien bon babimi 4 ans place na moni moi c'est amabe comment tant vous avez bande de fallait sa maman na yo balera ni masoma kileta on va le faire quand il est chaud ya mamusu bazala ekausa ekauka plutôt kamso c'est kauke et ça a un impact sur te moi te ba preuve ya te OK soit ça qui na maine na sama ko la preuve mai quand abimaki na ifala yana mai fala yana ngobongo aye ko la sanga mama na ya wana église ko kamate parce accord du Christ pour eloko siko pe na so linga te ba mélanger Moïse na église Moïse azara na chair azara Moïse animé du Saint-Esprit Moïse oyo ya mutu azamutu il a des besoins il a des désirs il mange il fait caca a petara mukinza moto nzamba betango abeta apui moto nzambe anyata kinzako momo kansinde anyata kinza bango siko ba omona siko ya ko ikosala ngote donc non siko eloko pe ya mabe ba pasteur ba sangeli na basani na nzambe obi musani na nzambe so comme état de faiblesse ngona ugumba makoma bolongo na se sengela e pardon e pa nzambe ye mo rependi siko ba mama ba bino ba mama boze belé to kata mo liloba na eta s'excuser pour to mona makambo ndenge bandaki marguerite ndozo ba prévent to ebinonté pour justice to kata makam maintenant tant to mona ngi ndonso Herman o ya théâtre ba ko publier mukoloka makambo na ebima mbala mo asenga pardon pour ani bango toujours arrogance yango mabende yango wani fa se ko senga mama pardon o basaka ina za mwasi osomona mengana olinga batika na ba makambo wana batika ba osambisa mwana wana mwasi azana besoin libala na futur Facebook etikalaka éternel image etikala mobala olinga bala eseme ki moko ye abi ye yo te obosani te ye yo asambwaka boye
batia ye boye boye. Merci Maniké de Dieu. Copain na ye. Ye bolingo eloko esali on eza bolingo eloko bato ba comprendre te. Mais na minute na bolingo Moïse ndo pesa ya mukesi vite. Apusa na soupe. C'est comme si la kaka ya mabala yango tanga comprendre que ba mo tche mo pandi yango ba se déchaîner. Ah ya non c'est déchaîner na bongo te. Non c'est déchaîner bongo te. Soto za ile ba non c'est déchaîner, bon non c'est déchaîner na modèle mususu. Po ba boya nga pe ba tianga pe musika pe ante. Merci Maniké. Merci. Eza azamosena nzambe basambela ponaye. Basambela ponaye. En tout cas merci Maniké. Bana poto bana mukento commune vraiment na suka ya interview na zila bino Maniké de John. En tout cas merci na etel la bino vraiment des botala biso bandelti na suka. Là je vois vient nga Luison Drama grand prêtre pourquoi pas directeur Blanqui Oridezo motema mère na biso na Simatondo hier vraiment le papa français Crisco Louvandi des lela ya kosakana te. Directeur Blanqui Oridezo donc caméraman à propre zoli là au mabe ya osaranaté na profiter l'occasion de saluer mère na Maman de Londres pourquoi pas baebanga nyonso vraiment là je vois père nanga Odilon Mampouya ou ya boutique d'habillement exemple à suivre grand prêtre Roger Ndonga les grands colonisateurs pourquoi pas Lévis Strauss-Ken Kaboueng babi vrai Jonathan normal Lévis Strauss-Ken Kaboueng garçon moya centre-ville né grandi à la bourgeoisie mobali ya Kovo mais justification beauté. En tout cas, bana poto bana mukima fini pour aujourd'hui. C'est ici vraiment. Na kangi importe émission nous sommes au Komale. Le bobo santé, vous s'abonner massivement dans les sites. Ciao.